tout cas mambo na kati pe na pongi na biti moni papa Bisalo aza père na biso oto yebaki bien nzamba azwi molimo na ye atiki biso quand même il faut vraiment tokunda papa na biso nakomi awa na morgue sikoyo na kokoma na nga na morgue na yo okuta déjà babimisi corps à 29 heures déjà c'est yango moni nazosola na Jocelyne toujours boule nano est-ce que tozotuna na bake na cimetière nini nde bayebisi nga na nécropole 2 nde yango moni sikoyo tozobule tokende kuna namona mpe bino boyimba moko bazozwa nde image na omoni moi lelo soyeka papa masumu na gouvernement bazwa précaution ke matanga ya mama Chako caméra eya te bato baoya te ba cameraman te akofilme te po aza jibe eza mosala na ye te naloba nde eloko moko ve na biso quadraco raman mopao ntango mama na ye akufaki ye moko asalaki video asali toyokandaka si te tozosolola ti mopao asalaki video aolela mama na ye asali video na ye alobi ke mama na nga akufi boye apiblie yango toloba nini sikoyo On dirait bien enfant. La Kimura, moi, par rapport à Tanga. Ok, merci beaucoup. Neige rapidement. Ouais, donc présenter que ma condoléance est belée à notre soeur. En tout cas, beaucoup de courage. C'est pas facile. Ah, ok. ok, merci beaucoup. Malembe, pardon.
Tout le monde on dirait matin moins rapide. Eh bien, organisation Zaki Makasi Bandeko, Aza quand même papa de père de famille, Anabana, organisation Zaki vraiment bien que corps ebimi 8h déjà corps ebimi Moni Bandeko. Baké déjà cimetière de Hollande, c'est quoi pour toi que le cimetière, et ça problème te Bandeko nanga. Et ça question organisation. Tous à rappel organisé, dès que Bassel pour na papa Bissalo, na 8h babimi si corps baké. Donc tout le monde est comme c'est que organisation ya famille pour tout le monde, c'est non boyer belete. Bon non ba été mais tu as déjà Tongo. Dati. Ils ont vraiment organisé, il y a un monde baké. Ils ont très bien organisé. Donc merci tout le monde vraiment que les organisation ya famille donc autrement au salle les athées. C'est la merci. Baroya un peu en retard, mais ça à la quinoiserie, d'accord et bima 10h, 11h, 12h voire même après-midi, mais papa Joseph Bissalo, na famille Bissalo, merci à vous dans l'organisation. Bon ça vraiment dernier hommage à papa Tina Souka, organisation du Toko. 8h déjà corps ebimi. C'est fort abaké. Corps ebimi dans tozo que le cimetière bandeko merci. Mais moi mot de la fin moi muké c'est na yo na papa bon ça moi papa na biso. Papa na biso. C'est bon. Ah on a tenu Kinoise na bembe ya papa na biso ya sila. Donc tout le monde ovani boy to comprendre té oyé déjà moté le mikaka. Problème les années président. Ouais tout ça ce que tu na personne bonjour na batutu ba Hollande. Merci. Tous à 9h47 je crois. En tout cas, mambo na kati pena pongi na biti. Moni papa Bissalo aza père na biso. Oto yebaki bien. Nzamba zo molimo na ye atiki biso. Quand même il faut vraiment tokunda papa na biso. Na komi awa na morgue sikoyo. Na kokoma nanga na morgue na yo okuta déjà babimisi corps à 9h déjà c'est qui yango moni na zo solana Jocelyn toujours boulé nanu est-ce que zo tuna na baké na cimetière nini de ba bisinga na nécropole de yango moni siko toujours boulé to kende kuna na mona pe bino boyimba mo ouais président to sepeli bon to ebité président bon bande ressources baroya to yo za surpris pour comment pour tout le monde yo y est vraiment. Mais bah nous sommes balélés que corps on irait saluer on irait cueillir on te éviter sur le programme de famille salaki donc on a eu comme l'andaramnunga na matanga soit un problème quoi donc et puis tout coup bien on a été pour tout na yozawa parce que na wande na fête basala ndingo na matanga ba pesa invitation te matanga mutayaka selon disponibilité na ye et puis na bolingo azaki na ngwe pas moto quoi. C'est ça. Merci président. Bon, président, tu as évité. Il y a une innovation belé. Pour te maman chako pas koufi, tu as dans maman belé belé. Bon, ce que tu peux ne pas yeba. Maman chako corps naé. Et ça dans l'hôpital. Est-ce que ça là qui connaît HG tout et ça place ni ba tu la place où on a corps et ça wapi. Na morgue ni. Mais bino pe moko ba chroniqueur bozara ba lukuta. Yo noza no ko lo bakamba mo yebiti. Mukoto yake na clinique quinoise awa na corps yo posa laki mais ce que yo tout na nga yo mo pe ko yebisa bango ka ke corps eza na clinique quinoise pardon banela question donc hier tous avec une famille tout on a une famille tomera au solo là bon ba membre ya famille bazaki bango nyonso tout famille ba o bazalaki wana to pesa bango maloba c'est comme si ba yaki vraiment na confirmation te faut ba kutana pe sur na ba ndeko mususu ndete yokanaki vendredi siko to uzonga lisusu na pourquoi pour tout confirmer ce programme donc vendredi le soir to zalawana na ba kambia ANTPC na ba président surtout ya ba groupe nde siko to koyeba programme où vous allez vraiment précis président qui va par rapport à un groupement baboy qui est un rassemblement baboy plus de 20 personnes balingi ka kem sous membre famille
mais nde toyoka yoka na matoyi ya bato parce que biso toyoka kaka ke corps ya mama Chako il paraît que bapoussi yango ti après le 30 juin. Bon, vraiment na minute oyo programme moko oyo tokopesa nano ke toofficialise yango eza nanu te. Donc peut-être soki tokutani na réunion tokutana vendredi nde tokoyeba sikoyo koconfirme mpe koprécise programme oyo ekozala établi. D'accord, merci président. Merci président Ndisso. Ok, merci. Voilà, babi, tout ça dans ma tanga ndeka izalaka malgré tout comme retard corps c'est qui. Donc tu as peine un choix au salaté to condamné pe famille pour papa Koufi azape comédien té. Donc biso fagi to prévenir mais na ba embouteillage. D'abord tenir vraiment biso ba comédien rigueur penaté pour bela ba comédien ba romara rusiko. Donc si la bisa le courage na yo za makasi papa sa kei et tu es bien après awa to na parler pour to continuer toujours car que soit image na bateau tout bazala. Donc merci beaucoup. Mais je crois bien dans la Yaloui, Yaloui a qui HG, moi contrôle, dans ma KI, Bayamba qui est normal, Bayamba qui est normal. Donc voilà, oui, mais que diable soit bon ici plan naïe, beaucoup à la gauche, beaucoup à la droite, mais ils ont déjà préparé. Voilà. Contrôle médical pèse bien pour la bino batulobara moi pour la ministère les aramo et bien. C'est très important pour ça la contrôle général. Ils ont vraiment malamu. Mais yobi kana ndenga kisasa pe okendo futa mbongo na hôpital à munene au futa combien au basala au checking. Voilà. Ba prita msuwe za na poto ndenge ba faveur ba ta poto bazana ngo biso za na ngoti. Moni biso ezake il faut préparer l'art na yo. De quoi tout ça ba carte té aucun hôpital général ba contrôler yo mais ils en a moins de 1000 té je crois. Ils en a moins de 1000 té. Donc voilà, bango bazana grâce wana pour bazana carte. Je crois traitement nyo sozana ngo posa a rejoindre. Pas si quoi eza nini déjà actuel salamaki ya mama Chako olongola muto 3000. 3000 ngana za ba minu balongola ngai. Mais balongola nga 3 te na yana no ba pesinga ba antibiotique na ke na meli na ye balongoli nga D. Ba bisinga o etikali wana ke novanda après 2 mois to kolongola o yango. Tile lope na boya na nga okende balongola ngati moni kolongola mama mukolo bongo parce que il est déjà âgé pour ça ni kolongola e minu misatu ba ner na eza ndenge moko te na biso ba jeune garçon donc bizarre bozaka ba keste ba keste ndenge nini ya ba théâtral que moi ba patron na bino basangana ba tchaka ta moi $10 par personne et tout ba bio moi bon que kamoro ye lo kwa ta ba yandi mosi lo kwa ba matanga boye bo binisika na caisse na bino ya ba groupe kopesi tozana ba association et puis tozape ba responsable ya ba groupe moni na chaque groupe bazana organisation na bango biso na lo banet par exemple mama via tozana cotisation to salara chaque semaine plateforme na nga bilili filme oza biso na ya nono tozana organisation to salara to ebike à chaque répétition na mois to chaka mois autant donc muntu na muntu bazana organisation na bango a NTPC eza c'est pour les artistes mais na ebike cotisation liboso ezalaka mais tellement marambango el moko boye salami ndete salami bien te et ça la complication je crois lelo bat bachaka sosote moni pas si skoza ya ngwana mais je crois pas ce que ça que na kobunda tam supo na $100 to $50 na ndenge to tonga pe ba relation po to tonga mo ba relation na bande ko ebele o batala biso libanda à part ba cacher na biso to benga ngo cacher tête ba transport ba pesa biso pour na ba tournage mais bande ko na mutu basunga biso o to sala na bango libota o to créer to koma na bango famille bango mutu bakalika ah moi oza problème mo boya $400 mais
bazwi mutu moko boye kaka oyo tamosusu bosololaka bia abimisi 200 kendo zwa mais tamosusu mpe baparent na minute wana eza te tamosusu mpe groupe na minute wana mbongo wana eza te parce que tocalcule na bagroupe toaka ba combien de personnes na groupe neti biso toa 50 jusqu'au 50 wana baka eza tellement ebele bamisusu bazokufela bamisusu bazosala makambo ebele donc bamisusu baa bamaladi grave so bozali na 1000 moko boye bosatendre après 2 mois efosila après 2 mois efosila mpo na groupe ntango boza eza ko association bolinga te bomona ndeko moko azobela bolinga te bomona ndeko moko aza na pasi boza censé ya koede donc voilà biloba mpona koclôturer et puis image oyo bato ya théâtre bazopesa po tosisa po toza na matanga basila que mutoye boy babenganye na matanga bon te que bozo pesaka ba image à bien te yango la musu. Moi je suis contre ça. Ba kende na bango na avant bino boya ba kende na bango encore à vie. Je suis contre ça. Moi so ba disposition musu ezwami pe na matanga eza suite ya moi ko semer ba désordre. C'est pas gentil. Nous toza ba éducateur ya masse. Biso il faut topé ça exemple na batu oyo bazo ya kotala biso. Mais biso moko soto komo bebisa c'est que to tongate. Moni to tongate. Soki famille ezui moi ba disposition mususu parce que biso nde parce que lobinga zaki wana zaki caméra na katite. Caméra ekota na katite. Donc ba caméra nyonso ezo suka libanda. Faut teza ya nani? Faut teza ya biso. Toya matanga to komisi matanga le roi wenze. Toye matanga to komisi matanga place au sala base pour na ochana internet. Moni ok ça faux. Tant to la na muninga na mawa, to la na muninga na mawa. To yebi ke internet sango ezo sunga biso na minute. Na ndenga ba jeter. Bo internet ezo sala ke na place tamso la place moko boye mais ezo permettre yo au futa tamso moi parler. Mais to komisa yango référence te pour na osala ba bêtise. Na tango ya pasi to ya matanga balobaka te ke oyo wana finganga oyo wana sala boye eza place ya mawa boye po bo partager mawa na muninga soki tolobi ke to comme sango place à désordre c'est que bandeko musupe babando sola na sila il fallait pas baya mais po ani basimbi bango te parce que bayebi ke bango moi respect za dignité ko batela yango et que koto so simbi tamso ko meno pe vidir. Mais si simbi ka bandeko musupo ebi ke azane faible to mesana na ye to sala boye c'est pas gentil. C'est pas gentil, je suis contre ça. Voilà. Bilora boyezo ezo sale sengote na miswa ba. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Là pour la suffisance que barina bona pousse na bofi. Est-ce que loro nini siko papa na sila zali aza papa ya star. Loro nini siko esali ke babo ya na bango batu ba filmer mais tout simplement Rose à la camper à la famille, hein. C'est leur organisation, je ne peux pas commenter. Oh, là, ça m'a théâtre. Là, ça tant que mon presse, je suis venu là. Oui, tu as dit que le bata théâtre. Nabiso bata presse. Si tout presse la tombe, on tombe vraiment bien. Au contact qui rend la banane moya, il y a pas rien de pour que filmer ba filmer. Ne ba kanga ki mutongo ba lobi ke on a ni muto filmer matanga azaki. Bon, ce qui est vrai, moi je ne me suis pas encore approché la famille. Alors il faut le prouver, mon tueur en fait. Mais on nous a appris qu'il y a eu des infiltrés, on a filmé jusqu'à la chambre ici. Mais jusque-là, il me semble à YouTube, nulle part. Il me semble à la téléphone, il m'a mon image, ma vie sur le passé. Et ça, spéculation, ça peut être aussi un élément pour disperser quand regardez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout va aller hier, nous prenons la dernière jour, on nous a promis que non, nous sommes arrivés maintenant depuis 7 heures. Mais 6 heures, 5 heures de bataille, en tout cas, je ne sais pas beaucoup à bien, mais je sais que les Arabes, idées autour de nous. Et ça, sabotage après ça. Ok, mais est-ce que sabotage, il n'y a pas ce non, pas c'est hier, la herbe toujours, mais on ne sait pas
parle maintenant entre nous. La famille n'est pas là, Sila n'est pas là, ses amis ne sont pas là, papa Zate a qui déjà ses métiers. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement ça. Ça nous apprendra prochainement que maintenant, nous sommes en Bissau pété. Parce qu'on nous a pas aussi invités. De s'inviter, Bissau Moro, mais pas comme Bissau Image. Donc, c'est ça la réalité. Présent dans une téléphone, dans une image, et ça m'a bêté. Vena biso quadraco raman mo pa autant o mama na ya kufaki ye mo sala ki vidéo asali to yokana kasite tozo solo lat mo pa o asala ki vidéo aole la mama na ye asali vidéo na ye alobi ke mama na nga kufi boye a publier yango to lo banini siko mais c'est normal et ça normal si la somme de personnes quand ba zo image Bijou la reine na chaîne na ye ka à part bango mutu ko zo image te pona makambo wana OK basali soki des personnes soki nini wana siko ngana za mieux placé te ya repesa confirmation na likambo wana et osala bien presse na yebi que si la bisalu azana respect ya presse mobimba beaucoup tana si la botuna ye pourquoi et ça la mai boy pourquoi ils ont ça boy pourquoi ils ont ça boy na simbi touche te ngane na ye retard tala nga na komina 9h. Non, 8h30. Bon, tozo kende na résidence et place nini ba osala bain de consolation total à soki ba koboya batu ba filmer. Après cimetière réunion salami wapi nanu nous a wenge en tout cas presse en tout cas encore une fois presse biso artiste tous avons un respect na bino presse parce que tu travailles en collaboration na presse donc to longola sikoyo yebisa ngai toboya artiste bango moko bakoma presse toboya message ya président de la République pour la presse. Toboya message néanmoins de rokabola mawana bino quand même. Kasi yango dobit. Toboya message ya président de la République pour la presse. Mais message voilà na madame tozali na bino ensemble tokaboli ma. Président de la République akwa ici mibeko soki totali na ngambu kuna. Morgue o ezaki ngai papa na biso balele aw. Tango toyaki tokotaka mutatele maka libanda te. Mais lelo toye batu baboyi batu bakota talaka nde batu batele. Kasi te moko est-ce que ce reçoit presse nyonso bakota bango na kati bakendo filmer. Est-ce que mutu ayaki na porte wana na mutuka ne baboyi akota? Parce que so baboyi mutu akota c'est que s'il a pas tika mabaloba na porte baboyi batu bakota. Non, complication exacte. Donc, naza pena na voix normale, et puis na loba ki yango très bien, nazali collègue ya grande sœur nanga Sila Bisalu, on a respecté mingi. Donc ekozala mieux ba question mususu bobo melango na nuye. Pour matanga otoye ya papa Bisalu eza ya papa ya Sila biso toza bana. Boy est-ce que maman chaque peut tolérer? Oh. Boyebi matanga ba artiste ndele kaka.
eza matanga liboso 12 ah 12 na bartiste ya la te te za la te merci parce que on a oh bazo zwande image na omoni ya moi lelo soyeka papa masumu na gouvernement ba bazo précaution que matanga ya mama Chako caméra eyate ba ba yate ndimelanga ba ba tonda te batu wana ba presse to comédien même ate ba comédien mais belé ba oyena bango te nalobi na yo nalobi na yo semence ndimelanga biso ba comédie belé tokomo ya pe poto zo to beta ba 120k beta ba 130k mais ba filmer na téléphone na yo okanga ba filmer na téléphone na yo donc muta lela papa kufi mais azo filmer pour nini bo abu akaza nini 20k donc ba hypocrite ça to lingango te ba hypocrisie wana to lingango te mama Chako a icône les gens la lune on reconnaît que mama Chako a icône c'est na yé matanga ya mama Chako ata ba ozwanga image mais faut quand même na respect mama polémique pour circuler pour na matanga ya Barcelone ah ba comédie ngana bengo ba comédie hypocrite ba comédie flatteur ça dit fona ya a pone bi awa wande ba otsanga a nde ba osanga flatterant de lingango te Barcelone aza non o pas kufaki papa ya Barcelone propre Sam Katokolo mama na ye Sam na yebi Sam Katokolo te na théâtre malgré bobi kalanda ba tout bon boité ngana oya matanga semence te pas semence avec matanga nga te non c'est que tu vivras amour solo te on comprend donc ba comédie soit conscience to comment perdre ba valeur na biso to soit conscience comment nga comédien na zo négliger day ya ndeko na nga moto za ne musala moko bon mécanicien ya hein bien ceux qui caméraman azo soit conscience ya kolela day ya comédien bon nga mo comédien biso de tongot et à la presse net une voix mana to ka image voix ma zui bena image na ndenge ba bimisa day na kayagi 5h ata comédien mais tel souci wana sali abanga mbouteillage te aye donc to zo concert to tika ba bêtise wana mama Chako n'importe qui Lalou mais ezana ba journaliste mususu ba ki 7h ba komi na porte ba boyi bango ba boyi ba image wana peu bon net ngaskoyo na koloba net nini loka ba boyi ki dans ce que mon ba bêtise ezo ya trop ya mon ba boyi na ya famille na bango c'est ba boyi na bango biso to c'est la jour biso to kokufela bien to kozo makam to koboya na biso pe ba ya yo pe so moni ko sepela na bêtise benga no kisaza mbaya na basana mo bêtise diko bimisipe dossier mama Chako to tika biso mama Chako za icône ya théâtre tout moni bino ta tête pour ba organiser belé mama Chako a icône déjà nga kuna ne lo ba te po gouvernement c'est monaki comprends mama Chako biso a comédie route to lelae gouvernement les mbongo pe na sima matanga ah wana siko ba tuna ba konzina biso po mama Chako gouvernement nem de kundae pas à icône gouvernement et kunda mama Chako Lalou mais bi ba comédien pe ba kunda mama Chako parce que aza mama ya ba comédien tata obi aza mama ba tunyo so mais musala banda osala yango na moni mama na Los Angeles kotisa ki message moko na WhatsApp alobi ba association esalaba na matanga ndeka bwana pona mama mbongo baya bakuta na basangana Lalou na micro ko loba nini na ba vie na biso na ba sœur na biso basala ba association en tout cas na loba na bango eza idée bien à Los Angeles so lobi bongo eza idée bien ezaka pona force ya biso ba comédien donc to bengana a NTMPNC ba bengana bo moko to bengani affaire et tout liso ba bengani to yeba ndenge ni to sala pona matanga ya mama Chako mbongo bima autant et bima combien vous présenter la famille pona mito bo pe son banane pas mama famille ka mama Chako parce que moi les mal payé ici na ba ndeko wana ata la ba comment ata intérêt na bango au moins mbongo bima autant boye lakisa boye mona lemso lakisa ndambu donc on n'a pas contribué à cause de la nègre, on n'a pas cause de la nègre. Les mal y en a, mais idée au moment où nous avons perçu, ça idée moi bien. Tout ça on a bis on tout. Tout là qui s'y monte, tout là va monter au bimisi et ça on est en assoir comédie. Comédie belé va ça contrer pourquoi pour moi chaque coup filmer ya ko lo bongo, on dirait besoin de diffusion bino ta théâtre. Parce toujours maman bongo. Sera bimisa maman bongo tanga va ça bano contrer na boité. Toujours maman bongo. Est-ce que vous êtes d'accord que bino comédien vous a bolimo? Voilà sur la cause, sur la lobby Zali. Na ba ofinga na commentaire ezarate leadership to mama mbongo leadership mama mbongo na mutema mabe na keto keto